aza cher pour na biso na oya sali nzamba lola amona ye nzamba lola apesa ye posa motema na ye nzambe abomba ye longtemps bandeko kobeta ke famille eza ba artiste tomoni yango vraiment ke bazalaki famille na ye vraiment yango na remercier bato nyonso ba artiste comédien nyonso même bao bazalaki na organisation CG papa aussi et puis la maman la GLM bazalaki tellement belé sali na libota oyo ezamba pambola ya mona ye bandeko baza ebele même si na mikili ya poto baza ebele ope basungi biso bolingo eloko yo ya monene okati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya nzambe soki ozangi bolingo ozali pamba na miso ya nzambe tolingana pe tosalisana na bolingo ya nzambe. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, moi B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Neb Sarabiso toujours que Toya Rapona ko servir bino. Ko sale la bino et ça vraiment devoir na biso. J'espère que na ba temps fort bochuko la na moi mukie mais na oche la bino intégralité. Il y a message au moi na papa na biso Richard, moi na ya liboso, sa fille aînée a pesi biso après une semaine, il y a liwa ya tata na et puis le le 27 c'est le jour de l'anniversaire de son père yango aleki na émission pour na remercier batunyo surtout a sengi na batunyo surtout bazala na bolingo mais a betimbela lobi Belvi Kondi la patrona aza tantine na bango oyo batu bele balinga basa neti ba éternuer batu bele balinga neti ba diminuer batu bele balinga neti ba chamfu nango mais Dieu est bon. Dieu est bon. Bola mwe futaka ya ya bola mwe polaka teo. Rendez-vous à Moko le 29 mars 2025 na Showbuzz jour J-2 hein, le 27 le 28 le 29 biso tout na Showbuzz to kuta na wana penza ebele to sangana to célébrer 7 ans et anniversaire ya Bellevue Télévision donc to rozala wana. Je veux dire, Toya Mobondo, samedi déjà, tout on dit ça déjà, Showbuzz, 15h déjà, dans Zalawana, Bandeko Nyon, surtout, oh, Bosombi déjà, bien, à Bino, tellement sold out, et c'est ça la main, to Kokaku, Sukolobe, la Makamba, sold out, c'était, to Kutana, samedi, na Showbuzz, pour nous célébrer, mais, journée moko oh etika ezaneti journée moko historique na monde artistique quoi na monde art na monde théâtre eza non lo balanga mingi te la grande famille tolanda mwana ya papa na biso Richard Mukoko le défunt papa o atika kibiso déjà ça fait une semaine depuis akenda ki na dernière demeure na ye. Donc, Tomeka Kolandaye, et puis un grand merci à Poutine. Quand Nengana Lobara Poutine continue ko sala bolam. Ata mutu moko andimiote mi bale bandimiote mi satu bandimiote mais bolam munayo et ko ganga na miso nzambe un jour. Famille Libota, je vous aime de tout cœur. Beau s'abonner massivement. Mon aîné Eza na 16h30 heure de Kinshasa. Tolanda épisode nabiso ya suka déjà lelo tokoyo ka sort ya batundenge ekozala. Tokutani Nambalasima, Tolanda intégralité avec la fille de notre papa Richard Mukoko. Suivant, je suis là avec vous. Je en suis. Merci. Na Mukoko na monde même ya art ye mutan a coachinga. Azaki coach nanga, azaki directeur artistique nanga. No azaki nyonso po nanga. Papa nanga ndeko benganga Moninga na ya souffrance abotinga fleur d'âge et ça facilité mutumo bozalaki na bino bien boso la chaque jour tokoma na kaya boza bien anzamba batela bino oui
santé ezalaki kotunisa yango batension ndenge ezalaka nango me toloba ke oyo azalaki vraiment maladi non kaka nde tension ekoma ya motu nyonso tu ezalaki kosala ye mais pas vraiment ndenge ayaki kosala crise wana na ndako na oyo ekomi lelo toperdre ye c'est pas facile mpona odigere eloko oyo mpe tobosana yango te tobosana ye mokolo moko te et surtout lelo même eza anniversaire na ye na bapublication nanga même nakomi yango na mesala kopiblie yo tant yo mona bongo orépondre nga merci ma fille chérie anda oloba nanga moninga na ya souffrance naza yaya batule mokoko lelo koperdre oyo moto azalaki lokola camarade na biso azalaki papa na biso azalaki nyonso mpo na biso yo meme azalaki koloba meme na petit frère cadet na ye nda oloba bi nga naza papa oyo na onuna te naza na trop jeune yo onuna vanga c'est pas facile eza kosola na papa na biso comme baninga nga azalaki ta mosu na ozwa namoni mpe papa na bodi mwa bien na bi papa na ozwa bodi oyo eza facile te donc si tokomi lelo akoki une semaine na mabele naofanda ermoso na orejoine na omonango ermo lokola ndoto so nazongi na bi te eza vraiment réalité papa na nga oui bato balobaka soki moto akufi akomaka bon oui azalaki na bakalite na ye azalaki mpe na badefo na ye azalaki kosilika trop me kosilika nde ezalaki so kaka siliki alobeli yo mba moko kanda nepana esili ya yo nde moto oyeba soki otikala na kanda na yo ebele vraiment so naozonga nazalaki so nabosani te nazalaki na moins de 20 ans nayeba yango tobelaka makasi tondofanda na famille ya mama ya biso tobelaka makasi vraiment tellement papa ya biso abidon sone osauve bana na nga nayeba yango azwanga atianga asimba na loboko azwa petit frère asimba atia moko na lipeka asimbi biso boye abi baoyo baza ya ngai bakokufa te bato baobela na balabala ekei na bana yo basouvenir eza ebele nga meme nde naza meme ntina je repa biso azalaki so moto aza na problème na nga okota likambo wana okotango souvenir ya malamu ando babiso bozala bino boza bamokoko fo bozala modèle mpo na nga boza bamokoko baeshua te basouvenir ya malamu eza tellement ebele aédike biso na tozwi éducation moko tozali na biso azalaki na riche te azalaki na elo te mais tobénéficie na éducation toza bien instruit bien éduqué koleka voir même bana mosusu oyo baza baparent na bango baza bapossibilité alakisa biso nzela ya nzambe toza miki aomema biso tokende kimbangiste alakisa biso nzela oui avant même église de réveil ayima biso tokendaka église chaque dimanche tokende église na ntongo depuis ta 15 heures tobandi kobongama tokende soirée oyo bakimbangisa bengaka soirée oyo na baéglise tobengaka kiti ya poko comme bango kuna babengaka yango soirée chaque jour tozalaki okende église papa atiki biso papa esaki oyo oluka beaucoup des artistes comédiens oyo bazalaki na bino bon merci na bapapa na nga bamama na nga bayaya na nga baartiste epuis baleki mpe biso baza baleki bacollègue baza merci na soutien na bino moralement physiquement financièrement nazozonga lisusu na maloba papa biso aza koloba biso air nyonso tu
azalaki olobaki première famille na eza baartiste ando aloba ngo mingi famille na eza baartiste voilà tomoni yango ntina suka na ye ke tolo oyo bandeki kobeta ke famille na eza baartiste tomoni yango vraiment ke bazalaki famille na ye vraiment yango na remercier bato nyonso baartiste comédien nyonso même bao bazalaki na organisation CG papa aussi et puis la maman la GLM bazalaki tellement belé oui et surtout nakoki kobosa na ye te ata moke ma belle fille chez nous aza tante comme quand notre papa ndeko olobaki aza sœur na ye oui aza sœur na ye pona biso pona famille ya Richard belvi aza cher pona biso na oyo asali nzamba lola amona ye nzamba lola apesa ye posa motema na ye nzambe abomba ye longtemps akoba lisu na osalaka ndenge asalelaka ye bolamu ne eleki ebele mpona biso bana Richard bolamu ne eleki ebele na famille ya Richard oyo mosusu tokoki otanga te me nzambe alola nde ayebi bolamu oyo asali na libota oyo nzambe apambola ye amona ye bandeko baza ebele même si na mikili ya poto baza ebele oyo mpe basungi biso Bongo déjà pour le bateau, c'est une fois qu'on est pas à mais pour le bateau, à partir de soi, nous allons porter pour le papa. Le papa a comment si c'est porté la tête, on se connaît bien pour matin, on peut l'entendre mais c'est comme le bateau. Non, eza un rôle occupant. Richard ndenge azalaki bon azalaki motu moko azalaki fier na ye ata okemba aolakisa epa motu te oui motu nyonso na vie azalaka na moma moko boye akutana na difficulté na ye noki azalaki ozanga eloko olia non ando ozanga eloko te azalaki na makambo ezalaki ya ye moko privé peut-être ebendaki azala nanu place ya ye moko oui azalaki kosouffrir te nde bato baolobaki oyo azalaki kosouffrir aokelela non ando vivre vie na ye amesa vie na ye oyo azalaki kovivre amesa na ye kovivre ye moko soki aza na bato na ye aza me eza mpe na moto afandi na ye na point na alingi azala ye moko oui ando souffrir te aza kosouffrir te bon naza vraiment na conseil mingi ya kopesa bato te na olobaki fo tolingana fo tozala na bolingo ntango toomona na boye nzambe okuta apesa pema mokolo pema alingaka bato po soki bolamuki na ntongo arenivele sur souffle de vie na ye ana bolingo ya bato ye mokolo mokili ye mokolo pema pourquoi pas biso bato ya mokili tozala na bolingo wana ta envers bandeko na biso tolingana vraiment na bolingo oyo ya solo totika koyina baninga likambo eza yango te me yo osali oforme mensonge mo boye opesi yango sens opesi yango forme po ebima de vrai ke makambo oyo ozoloba eza bongo ce n'est pas bien bana nzambe bazala bongo te tolingana bolingo erenye kati na biso bolingo eleki nyonso tu ata opesa moninga eloko olia te eloko olata te surtout mwana nzambe bafingaka ye batyolaka ye balobaka oyo esengeli baloba ebo biso bato ya mokili baotyola bato balobaka oyo baoloba oyo nyonso bango baoloba na ya lokuta na ya solo nzambe alolaka nde moto ayebi nga so na otala nzambe kutu aza likolo aopesa biso pema chaque matin aorenivele souffle na ye
aotangela biso kutu mabunda te bosiko biso tozwa pe mana ya ofele et comment ofandaka obanda kokanisela moninga lango mabe tandis que souffle oyo oza nango biso nokozia oyo ofele topeseli yango mbongo te mikolo mpe mapesi pema souffle na biso wana bandeko ezalaka te ya okosela baninga makambo ezalaka te ya oloba makambo eza ya lokuta oza na information yango na source te na yo oboti oyo eza makambo na yo opesi yango sens no bandeko bayaya bamama bapapa tolingana même bible yango mo ezopekisa kokosela moninga makambo likambo eza yango te kokosela moninga te po ani tosalama ese toyebake tosala masumu chaque jour à chaque heure ntango ozuki na tobi ke ye kutu elamba na lati eza ye te mais conscience oyebi ke okosa boza à l'aise bayaya bamama bapapa tolingana totika lokuta monoko na biso bolingo eloka na osenga bolingo eza kati na biso parce que tout le monde va dire que maintenant comme on a des parties on va les abattre d'un côté la famille écoute mon ami mon passe à la théâtre si c'est bon alors qu'on témoigne que c'est prêt à mon action un peu comme matadi avec porter non nkoko azalaki mpe na matadi te azalaki na matadi te azalaki na kisantu epa frère na ye azalaki lokwa frère na ye azalaki mwana na ye ndeti na azalaki nyonso mpona black malamba azalaki même pas na matadi apasaki mwa quelques mois kuna na kisantu eza lokuta maintenant ce que yo moko ndeko sala théâtre to bete pe histoire na yo moko parce que moko za artiste ya monene to to mon na film moko voilà artiste dans pas na film souci au sala ke na papa na rota santu ezaki réalisé par artiste maintenant lelo ndenge ozana force ya musala ko sala c'est pour papa na yo kosimba ngoto kosimba ko pera facile pour muta uta na éducation n'est pas en bas muta linga se faire voir non dans le bataille ngala tika na ko papa biso non je suis là wa moni ke au benganga na travailler non ya au benganga te comme si on tourner des tableaux to so la ngona bandeko o to zaki na bona groupe ceux qui te démérer à travailler et ça la bien pour ça la richesse de là et ça la marche pourquoi pas oui moi na Richard pe cadet na épée on ça la tangue na académie as réalisateur a commencé le film donc oui mais ça pas si qu'on perd d'être cher mais atiki biso na richesse moko atiki biso na richesse non et tant que ba mukoko baza elunga te mais beaucoup de gens bien que des ça tantine na bino premier champ pour mais nous champ pour est-ce que tantine peut beaucoup de poster dans pourquoi pas ngaza ba film musu na bela na tourner c'est beaucoup sur YouTube au bec ça ba film musu na tourner pourquoi pas ça tourner na ba film musu même les cas na chaîne musu na YouTube pourquoi pas on tuna suka mina na question na bontu na yo le to moni raji ni sala moya ba plateforme na famille bota on les aba plus user partout non ngazaka o papa na ngatinga berli champo bango nyonso baba ser na ye c'est tout. Ok, merci. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Bon, numéro de téléphone est plus 243 82 30 76 796. Numéro là ngwana eza WhatsApp et l'appel normal. Oui, numéro là ngwana
Facebook nanga na koma Berlich Mukoko. Merci. Vous semblez la posée diabolique? Non. Naza timide eza façon. Même pas. Même pas. Ah bon? Même pas. La question. Merci. Nous allons salement, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jericho Betos sort bien le 13 mars, Jericho Betos, tout ça, on a déjà. Jericho, alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu soit pour chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala, boulot. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yelibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yangwana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel
produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te. Yo oza na problème ya insomnie olalaka te, produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula baveni na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité, santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okokozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia oh zéro lo bezala kina 10 52 yo bongolia kona 1 yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.